Alors, maman Eliane Nitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. N'a pas fait na biso nyo surtout. Tout on s'en soutien. Ah bon, c'est le fait de ne pas travailler et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Nitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location Ezali. Il y a un matériel, location de ma voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous parlons de production, ils sont très bien. Donc, nous avons un bal. Nous avons un bal qui est anniversaire à l'Ibala. Une seule adresse. Nous avons un bal qui est 18 anniversaire. Je dis bien une seule adresse. Oh, yo, qui bat. Oh, yo, au bani ministère, nous passons c'est le premier anniversaire de l'église. Maman Nitou Ezali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Dans 3 jours, c'est mon anniversaire. J'ai fait appel à maman Eliane Nitou, service traiteur, la providence. Et vous aussi, pour vos baptêmes, mariages, anniversaire, faites appel à maman Eliane Nitou. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous, nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence. Maman Eliane Nitou a mis la barre très haute. Bonjour. Mbote mingi na bino nyonso tu ba ebolingaka maman Eliane Nitou. Sino ba mbote. Ba ebwe abari. Boni bandeko bala muki bien, ma vimpi. Malukai, moyo. Boni bandeko na eske bala muki bien kimi ezali. Ah, kola muka eza habitude de temps nzamba pesi biso pe abo moyo. Parce que merci to kumisie na lo ba ki kola les la volonté mais ezana ndeko mo abenga kinga bisingati maman Nitou kola la pesa volonté te même kola les la grâce ngabia bon ngabi même to ça bon habiter maman Eliane kola la paix ezaka ka grâce nzambe parce que moto okende kolala olobi na ke kolala o matina mbeto bando tanga ba plafond o bando tourner okanisa boye mabe okanisa boye ti okomi pe ko senga komi ko bake nzambe na ngai sunga ngai opesa nga pongi na lala nzambe sunga ngai opesa nga pongi na lala na kimi ya ngwa maman Eliane même kolala ningo osolo beza volonté te so nzambe apesa pongi te okolala te. Il faut nzamba pesa yo pongi pour kokakolala. Omona mutu mosolali muke ozo baluka ozo pongi ezo yate. Ta pongi ezo yate osani osambela ka nzambe ngabi atuka. Merci boende na linga kana baake. So za mutakanda kotala ngai te po sepano na ngai te. So moza fanatique révolté kotala ngai te. So moto oza mutamotema keto, oza mutamotema bololo kosani kotala ngai te. Bon. Lelo to solo la boue. Mais na zembela bino nzembo à partir ya nzembo wana nde kosala ki bo comprendre malamu makambo tosani tozokende kosola. Si c'est votre deuxième maman, oui je suis là. Maman Eliane Nitou, la reine mère, appelez-moi Kimia Kian Kaka. Talina boral tam wa maman Denise, appelez-moi Kimia Kian Kaka. Nembe la bino nzembo à partir de nzembo wana ndebo comprendre bien lisona okende kobete la bino. Masu tozalaki kotambola taranana tozalaki misato na groupe toyebanaki maso ya mokili taranana tokabwanaki pona nini matongi
elekaki yo ndembeka ye masu tozalaki kotambola na yo tarananene evantelenga nde makambo ye makambo ezanga moto na makolo masu talaka moto yo kotonga ye eloko ebomaki bokamarade kaka songi ya motindo ya ye ofinga moto ye otia ngai na kati otonga moto ye kombo na ngai na kati soki batuni yo obandi na yo koyanga na ye masu change bizaleli masu changer kolala kolamukeza habitude te masu changer. Voilà, na kanti bo comprendre muke eloko nini oyo na kolobela bino na kobeta bino lisolo ya baninga mibale. Mbila ebela yembaka ki kamarade ya bo mwana tango mosusu elekaka bondeko. Ayembaka ni ya solo, meza nyonso to ya bo mwana tendelekaka bondeko. Boto na ngapona nini? Avant de continuer. Radar, station radar. Tongo etana baninga bakende kezando mama. Yo kaka koluka banganda ya matongi. Lisolo ya moto eleka te okoma masu eleka libongo te. Yo koma to yo koma kobena maloba tanga mosika. Naloba soza mutakanda kotala ngate po sepano na ngate. Era ndikumukwa mwasi ya benga bisinga mama ile ya nitu. Tale langa na likambo lobelanga na likambo na kanisi kosunga bato bele uyo za na rezo kosunga bato bele. Ndeko wa mwasi ya bisinga lobi mama mbili ya bele yambe kamada bomona ile kabonde ko mebe. Nyoso to ile kabonde ko te mama Eliane. O ile kabonde ko zali me nyoso tu ile kabonde ko te ki kamada bomona ndeza na jalousie makasi. Kamarada bomwane kutsa kazuwa na mitema makasi lisolo ezabwe topesa bato moko ntimba moko nzuzi po bazalaki ba kamarade moko ntimba moko nzuzi bando ka basi mibale bazalaki ba kamarade na mboka Congo Kinshasa RDC mboka elengi na ko vivre nde ba vivaka nde bozo vivre nzuzi azingolu nzuzi aye poto kokoma nzuzi akomi na poto avanda kane na poto asala ka vie ntimba atikala wapi ba mapasa te na biso ba komboka ni wapi ba camarade ntimba atikala na Congo ba solo boni ça va même ba distance côté que moi makasi pour boyebika via poto tout ça mutane na Afrique ou azane na poto moi et alors ko sala ke bola na bien bola na pesa na bokebi s'il vous plaît bola na malamu parce que mutazo kaka mayele nde balobaka l'homme est bon mais c'est la société qui la rend mauvais. Ndeko alobi Maman Eliane na vandi na poto 15 ans après ntimba ya kate ntimba ye poto moninga eti ta ntimba ye poto azaki na oya yesika akomelaki azako vanda ko vanda pa bande ko vanda esali ke mwa kaka boyebika batula otikisha sika ndenge zala kaka yepa ye kotabi nzuze ye kotabi mantimba kwa place ozo vanda eza penza malamu te ngala na chambre polele ya kokoto sa nini o vanda to vanda na biso mantimba aye ko vanda lokola mantimba kangaka suki nzuze alobi lokolo kangaka suki pozanga ka centime te eloko na kosala na bando na ba camarade na ngai na bana na bango okangaka bango suki à domicile. Bon idée la vanda bonazanga kambongo. Idée malamu.
nzuzi abandi koza mipiko ba camarade abandi ko yana bango nana camarade na ngai tokola ne bo mwana camarade na ngaka ngaka suki kitoko boya akanga bino basuki ole boke na ba Château Rouge boke na kofuta kuna ba 50 € boya ka yelo kola esika bo sekata ba 30 OK nzuzi abandi ko yana ba camarade so pe ba camarade na ngabo mwana tokola na ye ntimba ngai nzuzi ka ndenge zalaka oba no déplacer pete ezate po yesika tena otambo na ngapi pesa ni ma telefone ko yo kanga yo pe na ndako wana na ntimba ko mozo ba ni ma telefone ya ba camarade ya nzuzi ntimba bali ko singa ba ni ma telefone nzuzi pe pona eza normal ole ka ba ya na ndako pa na ye bakanga akanga bango suki non y a pas de problème même soki azuki ndeko kanga suki ailleurs eza un problème te zo déranger nango yene loko moko te ezo déranger yene loko te alors mantimba bandi koza ba numéro ya téléphone ya ba camarade ya nzuzi akobimisa pe ntimba ba bimi mukendenge zalaka so somi pantalon na ye utalaka nouveau venu so somi pantalon na ye asomi pe ya ntimba asomi mwa bodi na ye asomi pe ntimba po ayambi moninga sali nini aye na ndako siko nzuzi na mobali baka na complicité makasi baza vraiment la complicité ya makasi penza donc au moins penza ke mobali penza ya nzuzi ko donc au moins penza ke alinga penza mosi na ye na ninga osakana te siko ntimba ninga za ko vande pa ya nzuzi bongo tango za ko mona bolingo wana bakoza la bavandi bo mona nzuzi abengi mobali bien mobali avazo na ndako ka tuni chérie wana besoin le côté so bien là besoin la ngata KFC au mona mobali asombi ye nango tongo kotana boeta musunenga za weekend kosaba ko so nzuzi abia na selo ka liste o kino sumela nka biloko siko tala ntimba lokwa uti Congo makambo na Congo tozalaka na ngote azomona makambo ndengo wana mona kaka nzuzi asali liste apesi kaka mobali na ye aseli ba course ene biloko etu ya tala ka chancha couple mo bien ba varande boye oh nzuzi penza beteli bakuna zelo akuta pe nzuzi akipe na ndoka bien chambre pe ya yemo azolala yemo kona kata chambre ndenge zala kaka ba camarade ya nzuzi ntimba pa komisa ngo ba camarade na ye akomi ko se déplacer akenda kanga bango basuki tango azuke lukanga bango basuki lisolo na munoko be ya nani ya nzuzi bato ya yeba kite bato yo nzuzi alakisaki ye bato nzuzi abengelaki ye abanda kokanga bango suki po kokakozoka mwa 1 franc soko akie kuna abandi kotonga ye nde kutenza wana en tout cas ye kutu tango kutu zaka na Kishasa nazoka makutu nde mobali ngo ndenga alinge atinda pe mobali awo muninga yoki abi mais oyo azotonga oyo mwana mama na eti lipasa na eti camarade na eti mama tosolola biso kaka koloba na ote na ya kango sukaka suki bobi bato mosusu matoi na bango ezaka elenge so bazokaka matongi so bazokaka bazotonga mutu mona azosepela nde bazotonga mutu ezosala mpenza bien kitoko makasi nde baotonga mutu me bato yango pepe azotonga bazaka kobomba atongi pa oyo mwazwa ide ke akoki mpo kotonga kote mosusu eza te et pourtant ntango nzuzi aza kopresente ntimba oyo mwana mama oyo tokola na ye esika moko tolie esika moko totambola esika boye na boye aza kokumisa aza kovalorize vraiment moninga na miso ya baninga mosusu ntimba lokwa kangaka suki azozwa banimero ya bato akendakanga mpe suki bavandi na moninga nde bazalaka nzuzi abinga na bafio bazaka gentil na bafio bakipa makambo te na bafio bavaka na baba manfu na okipe te na yebike moninga tozalaka na ye na bosani ke ntango tokolaka tochangea ya bizali parce que relation wana nga na ntimba tokabwana na ntimba ntango ngai nakokisaka 18 ans nde ntango tokabwana na ntimba relation ezalaki ya mwa bomwana me na age ya 18 ans tokabwanaka na biso tozalaki su commune moko te ngai bafiansaka ngai nakei na ngai na ndako na ngai libala esika bafiansaka nga wana ce qui fait que ngai mpela ntimba tokabwanaka na biso na age ya 18 ans nde tokabwanaka tala lelo na wabetoli lisolo boye na 50 ans sikoyo ntimba ana 53 nga nzuzi na 50
tala que tokabona kana 18 ans depuis to kutani siko na ntimba depuis to kokuta na ntimba ça fait 15 ans depuis ba ko se retrouver na poto mais bakabona katangu Nzuza zaka na 18 ans abi mais siko yoki makambo oya yebisi batu mutu tokabona ki na âge de 18 ans ba senta kinga ipete ba fiancé kinga yi na bimi epai na biso atake fiancé na ki kovanda na epai ba fiancé na ngai na kumbizemi na boti mwana ngana yeto zaki so na ba relation te parce que to changer ki ba vie ba tokabona na âge de 18 ans to yeko kutana il y a de cela depuis bakabona na âge de 18 ans Nzuzi alongwa na quartier na 18 ans ba yeko kutana lisusu kana poto mais na Afrique bakabona ka Nzuzi na 18 ans ba yeko kutana kana poto. Parce que depuis que na poto, ça fait 15 ans. « 13 ans. 13 ans. Depuis Timba, à na poto, ça fait 13 ans. À l'obi, mais maman Eliane. Tala moninga tukabona kana 18 ans mais soki oyo ki modèle sasa ngai ko sasa ababola ngande ko babola yebi ke tangu naza ko yoka makambo oyo ntimba alobaka pona ngai ezolekela nga nazo ba mais comment mutu tukabona ngana zaka na 18 ans na longwa quartier na kenda makambo oyo sazoloba oyo atabino beaucoup réfléchir te tokabona la quand na âge de 18 ans makambo azo batabino beaucoup réfléchir alors oye lekela kinga maman Eliane na nyonso ntimba kwa koloba ntimba azu mukanda nde tovandaki mwa moma wana après akendaki na ye asali ba vie na yetu azu mukanda ake Congo kokoma ntimba komi na Congo so batuni boni Nzuzi Nzuzi botika mobali ya Nzuzi na Nzuzi baba to maikari nde bomona ka Nzuzi ndenga aza wana nde bomona ka ba photo Nzuzi ndenga tinda ndenga azala ka mbongo ya maikari baza batu ya maikari ndenge baza wana ah bon atikali ko yebisa bango te ke na vanda na ndako ya Nzuzi na melata verre moko ya mai alobi te ke epa ya Nzuzi na melata verre moko boya mai mais sango ya pesa bike Nzuzi na mobali na ye baza batu ya maikari sango oyo yaki kopesa kaka yango wana baza batu ya maikari Nzuzi abi maman Eliane ndako nanga même chambre à coucher na kangaka te ou na kanga chambre à coucher rien na kangaka te ndako nanga ezalaka nango polele et puis vi nanga na yebi ata maikari ndenge za to yoka kaka ko yoka ba maikari na yebi ata te basaka ba prière maikari ndenge ni mais pourquoi ka ai milienga pour a diminuer ngai pourquoi ka kendo lakisa ke ata za na poto mais basambela kana maikari ba na mbongo ya kisi wana nani wana ntimba Nabi, wana siko Nzuzi ayoki yango tango ake Kinshasa babi mama awo kabelanga mbongo kolekisanga te bi mais ntimba tango yaka bisa biso ke yo na mobali no boza batu ya maikari awo zo kabela biso boabi zongisa mbongo na ngai abi na poto lenga biso ngisa maikari ngo na tolala ka pongi amona katike to salaka ngana saka mobali nanga asalaka mais mobali nanga za chef d'entreprise mobali nanga za na société na ye amona na kana mbongo nzoka nde ntimba zuwa ntimambi motema zuwa akenda kopanza moninga sango na Congo baba bato maikari abi wana kutu esuki ka wana te ndenga bandeki kotonga moninga na ye ntima nde bandeki kotonga Nzuzi aloba ye mobali aselaki nyonso atambolaka na 30 pose ke sobe tokuta na Château Rouge abia
En tout cas, tout kutana na gare boabi nga tambola nga na ba 30 na oya erwana te na oya na mobile na nga suka déposer nga tiki nga to kutani to tamboli après akoya ko zwa ngai nzoka ne ntima mutema e nyonga ye yende boye mutema ko nyonga ye ntimba parvenir ko tonga moninga na ye pa ya ba camarade alinga ko to tambola makolo te nga zawana partout foka mbala memaka ye hey azela mko mobile nga ko kufa nde akoyeba sikoyo nzuzi mwache likamona tembea te parce que ntimba mkomso asala bi yo lokola basela okanyo sola mais mukolezali bongo siko soki mobala ngwaza pe lisusu te et vous allez pas pona yo abina soki yango la légère nzuzi azoka ngwa la légère la légère kake abi mama ezaka vie mukola ngo soko aza susu te na ba ka ndenge nini na ko se démerder bongo soki neti ngam na oza susu te yeba na kana ngote nzoka tango zolo ba bongo asia tonga déjà et pas ba camarade qui ninga zalaka wana nyoso ka mobali asala ye mobali asala parce que nzuzi epseka lobi mama nga ata makambo administration na yebi yango te na sala kate nga nyoso mobali nga muta asala nga ndenge na zabo même mukana na nga nazoka pona mobali ba démarche makambo na nga tout ndenge na zabo ata onde bakindo tema na kafu na kenda na biloko wana te o eloko te mobali nga muta asala nga nyoso bambo wana ba kafu wana pe na lia na nga ngo te kona le bambo nzoka ne mutu akobetela moninga masolo motema eza kosala nini konyongama siko ntango moninga ya nzuzi ya repeta abi kuta lobaki ndenge oza wana mokoka mobali ezala kanangi akotala soki okobandela biso kokosuka wapi alobi me likambo alobaka na nga mpe nga moko te nzuzi alobi me likambo alobaka na nga nazokanga la légère jusqu'à ce point abi mama alobaka bongo mkoka mbali na kozala dead akota soko suka wapi abi alors eloko wana eswinga mama nitu na ebisio na ndinga kendo kopanzanga sango ke ngai na mobali to bato maikari aussi longtemps monaka ke nga na salaka mobali na nga salaka sauf que mobali na nga za chef d'entreprise yo yebi mutana nini société na ya échafaudage oyebi ke bazwaka nga fana mobali na nga za bajara mibalo moni ba mibalo bazake mwasa sala te mwasa eloko te mobali asala nyonso mobali na nga za bajara mibalo wana ba mibalo bakapenza na Congo ke mwasa ko sala te boete vana na ndako na sopela ko nyonso siko nga za mobali mo bajara wana nzoka ne ntimbe suwaka ye ale tango mo ka beteli nzuzi abi nzuzi il faut na fungola yo na mémoire pour na mona koza ignorante ntimba oyo kumisaka tango nyonso moninga na ngai boy na mena ta mai na mena mai ya moto na mena mai ta ya moto po ça na mena ta mai ya moto na ko sa mena mai to ko na mena mai ya moto ko na mena mai te na mena ta mai ya moto camarade kaka songi ya motindo ya yi yo openi to pelite j'espère que voilà mamelia mkongiso fungole nga kame mwa babite la fungulo na mwa mtima ntimba oyo kumisaka mwana mama moninga na nga abi yo ima mutimba la pona yo ntimba musale so asimbika mutu ya mutu okanga ka mutu suki kombo ka yona munoko kombo ka na munoko kombo no tina ebisio pona moni trop c'est trop ozala kana mutu akoko bomo sa ko yeba ebela bolingo pesa ye biso soto ya ola kisa biso mwana mama moninga na nga bo mwana olinga ke na move me ya linga ka yo te tala lo bana nga bo tala tikolo ba ya solo ayo ka kuna ke ngapa lo bana et moi le bandeko on ne sait pas qui est qui nzuza lobi mama ni tunga na mutu na linga kana nga ko lia na la sanyo so mama ko lia ngo nzuza bi mama Eliane nga na mutu na linga kana nga ko lia na linga kana nga ko lia sikoyo ko lia nga moko na kati ndako na nga moko nzuzi ezo pese motema pasi motema mabe ezo pese motema pasi no comprendre te pasi nini yo zo yoka yo liko lia mingi mena zo lia
yanga moko biloko na nga nakati ndako na nga pasa nini oyo oza koyoka mama ni tunga linga misu neti boy nga pe mama ni tunia linga misu mana sa misi ba viande na nga boy sa misi viande bona okende kwa sezena ngo moni viande nga linga na kolia o tshana libomo yango nde ayo mama moi j'aime manger et j'aime la viande voilà nga linga kolia alobi mama nga na linga kolia nde na sa misi lo na nga kolia boy moi j'aime manger maman Eliane na linga kolia ce ka naza kolia oyo kaki ayo lingi kolia mais na lia te na ndako na ngozo contrôler ngai musuni na nga na somi na mbongo na ngai eloko nini yoka motema pasi soki nga naza kolia pasi nini yo zoka soki nga naza kolia musuni na nga mbongo na nga mais olinga kolia nzoka kolinga kolia na biki nga linga kolia kenda tiko tonga nga papa alinga kolia misuni nsuni abi mama nga na toze ekolo moko te ngai na nga muswahili ye azana ye embadi nga na nga muswahili biso ba swahili to mesana kolia to lia ka pe bien to ba to viande to lingaka kolia na lingaka nga kolia mama ye kuna soki nazolia nzoke pesa ke motema mabe pesa ke motema paso linga kolia akena ko tonga nga likola makambu ya kolia alinga pe kolia yango abota ka ba ni baleli ko ka linga kolia mobali yango azana mbongo sa botele banati banda botaka bana mibale ti lelo abota asute banda botaka bana mibale ti lelo abota asusute alingaka kolia me muto azolia na mbongo na ye pase nini ozoyoka muto azolia na mbongo na ye moko yo ozoka pase nini misuni na ye biloko ne misuni na ye abi mama Eliane tika mokileza mabe mama bomoni misuni ndela la kisi bino wana ndenge mwa sabata bi mama ni tunga na linga kolia ndeka yo liaka bonenga na linga kolia nzoka ne timba ta moninga liaka bongo timbe sala ki motema mabi timba sepela kata mama Eliane nga na za muswahili biso ba se tokola na kolia ye azana ye mutaba Kongo bango atale mo kisala kindeki ekoki nango so le mo kisala kindeki na ekoki so atena ba mbodi so mbodi na mwa kwanga pona ye ekoki ka alinga kolia yango abotaka bana mibale abotaka susu te ka kolia mobali azana mbongo olia sopela mobali bana mabota peza te olia sopela mobali bana abotaka bana mibale siko baninga bamona kotonga eleki siko bamonaka nzuzi ndenge azaka na ntimba babi te foto fungola nzuzi po nzuzi ntimba koya koboma ye sanka yebake ntimba amuto ya ntimambi abi ayako boma saka yebake amuto ntimambi kalinga kete asekisa ke likolo asela ke suri jaune oya mindele yango wana bandeko o bozo talanga motema oyo motema mabe oyo motema bololo ona lobaka oyo bandeko motema zuwa motema satana pourquoi pona nini olingi kosali ka moninga olingi ko emilie moninga yepe nzuzi pa abi mani to so talinga pe na ye ya pa foto nga na mbinga naza mwasi mbiji so atelemi nanga boy akomela nga te mani to akomela nga te na se na jalousie ya beauté bakisama akomela nga te abani to soko talinga na obionga na WhatsApp mona nga na mwasi mbiji otali mwaso sepeli yena nga abi akomela nga te mabie mama boye bandeki na zuwa ya beauté abie yango ko boye bandeki na zuwa ya beauté nani nga kuta moninga za poser ninga kuta moninga vanda malamu moninga za bien na mobali ne malike babotika bana mibale oya lobi babotika bana mibale mobali azana mbongo abi bongo ye moko mobali azaki na mbongo aboti bana combien po ye moko pe mobali na ye soit disant na mona te po oya nga mobali ya mbongo ya mona amonya vivre ango mais oya ya mbongo nga na mona te mais le quoi bisanga ka bala kombala mbongo nandimi kat na mote mais nandimi azonga ko yimilie ngai ako ba makambo heureusement pe bato ya lobela ki makambo pe bayebinga na vivaka bayebinga bomona te bayebinga ba relation à poto ba relation musto à poto ezana ngo mie ko leka ba relation o bo uta esika moko oui ya solo bato mingi ba uta ke esika moko bazaka na mo ba jalousie na mo ba guerre d'esprit na ba jalousie ezalaka bango nyoso tuti ya malamu bazali o bazana bolingo solo to uti esika moko to aba ndeko etu mais ba mususu bakana ba guerre d'esprit bazaka na ba jalousie lokola ntimba za mabe ntimba yina moninga
apesaka moninga tambola na mokili die omona makambo moto akosala yo mabe se moninga bomelaka na ye moninga bovandi na ye o apesaka nga gentil ya monoko akolingaka ngai ye kaka soki ya moninga nazali soki napesi ye mokongo bondoki nyonso ebimi soki napesi ye mokongo bondoki nyonso ebimingo bayembi bayemba oza na moningo azolia na ye ozoseka na ye oseka abi boso na tali ntima na mwa millionnaire na mwa mikuse wana Mameliane so na ye koyebi so boye po bato ebele bana ba ignorance ozo vivre na mutu ozo kanisaki mutu ana alingaka yo nzoka na kati na ye ennemi ya liboso nde eza ye aosekisa ye mpuku azolia yo aotya mopepe alobi soki bato baki kokanga suki abi soki kaka bato bake kokanga suki soki abeti lisolo moko ya nzuzu fe kota na kati abeti lisolo mibale ya nzuzu fe kota abeti ya nzuzu fe kota na kati abi na moni général bol jamais ma ya on est kopesa lisolo pona baninga basala kaka attention soko ozana mutu yeba kolena na fourchette ya mulai koloba teke o to banana école primaire tina école secondaire tina université yende mutu malamu keba relation mususu okokino ko banda mitié moko boye na mutu na 15h mais leki amitié obandaki na mutu na 5h du matin ezaka pona kote ya bato yango na boyoka bato bembe banzembo ba masu bayembi bayemba ya solo eloko ebomaki bo camarade kaka songi songi soki nazwi ya ngai moto ye akotuna ngai apesi ngai nini ye akotuna ngai lobi nalataki nini ye akotuna ngai couleur ya mobali nini ye masu talaka moto yo kotonga masu banda lelo soko oyebi kaka moto oyo alakisako gentillesse entre ta bomaka yo aza masu moto asongi oyo abebisaka ba réputation ya bato pour un oui pour un non et puis na lokuta maviki masu tozalaki kotambola na yo oinventelenga nde makambo ye makambo ezanga moto na makolo masu changer mantimba sokuta na émission o mantimba changer bambule se poussani parce que nzuzu ebisinga ana 50 ans ntimba ana 53 ans elakisi ke bambula demi-siècle bato bazana ba demi-siècle bokozana ba futilité te bato bana ba demi-siècle bokozana ba comportement bana o bazana ba 30 ans na ba 40 ans te kutu bana ba 30 ans ba 40 ans ba comportement ya boité masu ngeye masu mutu mususu kasi yo te masu maikari pa ya moningo monela kango wapi mukolo nini moninga memaka to en église yango ya maikari yango moi mosana manzuza lobi na yebi atate ba maikari yango basambela ndenge ni nzoka na zuwa po monaka mobali nanga zalaka na po salir nga aluka kake loko moko boye parce que ye a nouveau azaki nouveau vena komana na niveau na ngate pa otika lokoma ngo pété yango fa kosela nga makambo esalaka bino ndenge nini nzuzi alakisi ya Agnès yo sikoyo okomi camarade makasi na Agnès okomi kotonga nzuzi epa Agnès
tant que vous avez pas Agnès, vous évitez que Agnès a tout ça maïla zoba mutola ki sanga timba ezanzuzi ngai na yebaki timba te lokola zotonga nzuzi pa nanga et la qu'est-ce que ngai pe lobi ok ko sa nini muta maïla ko réfléchir bongo muta ba tete et ça la kabino ndenge nini oyebaki mutu te mutu alakisi yo mutu yo bandi ko betere ba G6 ba G6 beta G6 ata ya malamu oui l'ami de mon ami c'est mon ami ouais mais oyo ba G6 okende kotonga koloba mabe tango oza kokende kotonga koloba mabe yeba ke bato ozolobela kotonga moningo alakisa ki yo bango so babata mayele babandolia na ona fourchette mulai babi pardon oyo ngakuna yeba kaite na baka na sima mutu boy modela tungi mutu bongo otonga ngeko zala ndenge nini pardon hein wana na tiki bino masu à toi de voir ngai ya ko sala viande na linga na ngolia lokola nzuzi ngana linga ko liya lokola manzuzi moi j'ai mangé o tena libumu ya onde ayo eza na banque eza yo te ngana linga kolia na ngai de manzuzi nga kolia viande na nga ya ngo linga na ngolia lokola manzuzi yo bon pona lelo tosuki wana tambola na mokili die omona makambo moto akosala yo mabe se moninga bomelaka na ye moninga ovandi na ye wo apesaka nga gentil ya monoko akolingaka ngai ye kaka soki amoninga nazali soki napesi ye mokongo 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 ambona na do tu timambi